Dépense à London TV avec des Bruno original. Tinda kuna bande musique na ngai na yekula ngona ba fe na ngai ya o baebi na baebi bango na nte. Bango baebi singa fo sala bu na travailler na bango. Après tester na ngai liboso zaki pa pour manias. Dépense à London TV. Chérie nanga yo nde bébé nanga pa si tambombo mama na leli ye musique Dépense à London TV. Bangonde wa bon bana likambalo bana pomba te ba mambalo ba te wa za ba sentiment bango ba c'est des sentiments donc c'est bon pour la bango c'est bon pour la bango vraiment c'est bon. Ba chanteur mo bo biso to yebi kete ba bon chanteur Dépense à London TV. Oh donc yo boyi bango ba yemba na bango bien te bango nga boyi yo boyi mani zo boya na masudi batu ba taka batu ba yeba na bongo ba bete pas les king ba comprendre ka Dépense à London TV. Yo zo boyi oui obi ke nazaki na makambo ba poto na omono ke oboya penza emani oboyi na opobi ke bazana eloko te ba yebi na bango te ba oyemba na ngai te. Dépense à London TV. Yero zo luka kokokango parce que obi ke droit de réponse e kozala. Ah oui, ezala. Obanga te. Ngabe no yat. Ngabe no ya, éviter nouvelle énergie ça. Voilà. Ça vraiment énergie mo boye o na nzala te. Dépense à London TV. Au sali kaka vocal to pa oyembi nde penza. Nazana ba vocal na pe na nzembo ya mobimba. Dépense à London TV avec des Bruno original. Bonjour, bonsoir, Mbote. Mbote na bino, ba abonné na biso ya DML TV original. To ya rapamba te kande na isa rabino ke to ya rapona makambo. Donc bon message déjà na bino ba abonné na biso. Merci pour la partage na bino, merci pour vos conseils à s'abonner, merci pour vos conseils à partager l'émission. Oh et ça la ke so bo vandi na banda kuna bino boko tsara biso sans koto ke to koto to karaté to koto karande to lingi bo sepela kana biso kaka bongo. Là je dis encore un grand merci babi merveille harmonie toujours na ma caméra. Merci na confiance, merci na musa kitoko ozo sala, tozo travailler vraiment ensemble. Oza bongo ya bino Cynthia Mbomo autrement dit moi popia munene le Kilimanjaro de la presse oboyi osali mokili na yo. Leo na bomemeli bino moko na ebite lelo za ya koyinda awa parce que makamto loba awa na ebike bo ba Cynthia ozaka na polémique te na koti yango. La côte lo polémique nanko bo teninga rigueur te et aka musale mais mabiso ya moto comme bat polémique et moto zongi na nord mais donc c'est le travail musala et kendara bongo le na plateau nanga na zanga mo côté na za bongo na Mojarel moko ya ba musicien na kati moko ya ba musicien depuis que pomba ya nuance obino tubo landara obino tubo sepelaka obino tubo faut que ça rappelle chance na ba musicien na biso Congo les arrêter que to kenda ko luka ba leader bi moment na ba leader non Congo to na ba musicien biso bango nyonso faut ba yebana parce que bazo sala musique o ezo sala fierté ya mboka na biso Congo donc to meka mpe ko solo la na ye donc bonjour papa bonjour Cynthia Mbombo moi popia munene biso bambote na boni santé au mona ngakala vraiment disons kutena santé na ngaiza ngo kitoko santé ya kitoko na pesi sombote na patron na ngai pomba nias na biga mpanzi na mona ba miso play na mona ba Pascal Kanzel Daddy LBG na pebino bambote donc Yannick Edondi mamale parce ça pesi bambote bureau mobimba nias musique bambote mo jayeyo OK très bien catalé ya babi musicienne moko boazo bima micro boko ben boko consommer vraiment avec bolingo nyonso parce que moi na nazo beta musique quand de pomba lo bara musique donc catalé ya vraiment babi la star yene mutu azo sara mikolo akanga masolo kala mingi te na kata ki sonson to na boa ki catalé faut boire rapé mami babi mwana mama catalé donc mutu sa catalé azala Christina Samu na kata États-Unis bamboti no yango wana Mojarel to yambio lelo na ndako na biso to yambio lelo na chaîne na biso DML TV original okoki ko se présenter ba ono ba yebiote ba mekampe ko yeba yo ba découvrir yo o ebele pina ba yebinga ba o balanda niance musique ba yebinga Mojarel la yeyo soldat moko ya niance musique ko ezaka so pomba bi kata ina kati to kati do yo kata ka batukuna oui
ngande et même là ko ba problème tendo kata rabato ando kata baninga poni bien so boyo luka musala la façon musala ta musumu moi yebo et pas meka donc ngana zawana pour nous défendre nias musique no ya wana no bimiseka muke donc ça dit non kata na travail na mongongo to découvrir mongongo wana plus tard na ebito ko beta no moi lisolo moi mke avoko oya pa pembeni ya leader Pomba ozaki wapi obimeli wapi to monyo kamba mo pembeni ya déplique ça dit nga utira parler nulle part ailleurs na utinda ko bomba te parce que to découvrir na utaki ndaku na utinda kuna bande musique na ngai na hekula ngona na ba vina ngai ya o baebi na baebi bango na onte baonde baebi singa fo sala bu na travail na bango après test na ngai liboso zaki pa pomania sa nias musique na epi na pesa epi mamuna nga asepe la pe pesa mamuna nga bité yo zala wana na beti ezaka na facilité karaboye au facilité. Ah bon? Oui, facilité. Au sala test to o yaka na ndenge na mona ngo ya no test te. Pour nga mona ngo za test te ta na yemba mona yembi esili na koti mama. Depuis que tu sais déjà combien de temps? Depuis na koti dans la Oumelia. Combien après près? Na beti ba 4 ans. Ah bon? Ba 4 ans on met dans ba une année na zoida vitesse makambo déjà na kangi pe kwa nga. Tina saleli yango tilelo oyezo yemba pe album aliboso to monaki stabilité na stabilité oyemba ki pe ça dit na okuta stabilité ba sala tant ba sala pour ma ebisi moi lo mo boete na meki pe ga lo aliboso o nga ça la biso no mo lo ko ba ba confirmer que ils apenza yo pe ando tout ça ba kabolaka biloko mosusu mokili na baninga to na bande kwesalema bongo jojo mandiki mais kasi faites attention yeza neloko bangabolaka te na bato ndeti basentima ya love nanalingaka bola ye na bandeko siti ya mbombo nanalinga ngo yeyeyeye nanalinga izakeyele contre maître nana linga bakabola yena bande ko jamais ah bravo to moni vraiment que ezayo oko selso depuis oza pembe na depuis ba difficulté za nini est-ce que ozotambo na ba norme bozo kende bien ba voyage mais serait ba voyage tout le monde a vraiment té hein bon pas pour manias to kende bien pour na ba carrière nanga non pour nanga na mimona na pour nanga carrière nanga ni na bande on n'est pas pour manias donc ça na super avantage na super na avantage ba Luanda to kenda donc ton na yaka bula kimba mo Luanda to beti bandule to zongi to kenda ba durba to betna ba durba na minute pe ba programme ezé belé auto sala mais nga rolo bangote o pesa biso ba programme te yo pe non ezango musa ba porte parole mais yo posa pe mini moi o pesa moi mukie susu rolo ba peka boye banguna poise ba ke ba kange ke rolo ba nyonso te moi mukie kaka to ba groupe ndenge ni ezo évoluer c'est très important parce que auto bandi anasika photo ba bilan moi ndambu kaka tu vois c'est très important na ebite to betana moi li solo oyo eleka ki na ba réseaux sociaux j'espère que yo za pe mena déplique oyebi yango auto qui Emani na masudi nde ba répondre qui président na yo na ba façon moko boye o SPL ça qui mukilité et tant que yo za pembe na ya dépliquer ko lo bani Emani na masudi natala ki on Emani za chef soki e pas venu na biso donc na obenge vete na obenge papa ala chef na mayemba te oyemba te pour anini inspiration ezate koyembeza na mukie yo olobela pomba niance yo mona koyembeza mukie bavoyageur na bapomba utu koloba te aza leader na yo na bamasudi wana pena devanga batelema te na bamachan devanga bamasudi wana baemani batelema na bango te ansiti ya mbuma tout à non eza kaka bango bazwi mo avantage moko boye
ngana oya mais bayebi nga bon to ndenge moko to ndenge mo mais bayebi nga pete na oya ka wana to kutani wana mbama wa ye yo pena ko suda bangonde wa bon bana likambo ba pomba te ba mambalo ba te wana za ba sentiment bango ba c'est des sentiments donc c'est bon pour la bango c'est bon pour la bango vraiment c'est bon ba chanteur mo bo biso to yebi ke te ba bon chanteur ba bon chanteur te ba pesa oh donc yo boyi bango ba yemba na bango bien te boyi bango nga boyi yo boyi mani zo boya na masudi batu ba taka batu ba yeba na bongo ba bete pas les king oh ba accompagnaka ba accompagnaka ba yemba te oh baima te mulo moya mo ba vocal musutu sa basala wana bana banzimbo mususu da pas l'idée muso atika na te ke bacha vocal wana po moni fe na biso wana azani mutia malamu sa mo vocal no mo boye atalika ke vocal yo vanda te mais na pesika chance donc bango nde bazamba ba mise mo ba pesa bon ka chance mais même kota musa pa ba yebite musala te Boulou ezate yo zo confirmer que musala ezate boulou ezate to zalaka to mona na ka to boyokanaka te to yokana ya oui ta boyokana musique te to yokana to tana banule banini yango pesa makam ça dit ban lo bate ma pote na mama pote oui obi ke nazaki na makambo ba poto na omono ke obo ya penza emani oboyi na opobi ke bazana eloko te bayebi na bango te ba oyemba na ngai te diero zo luka kokokango parce que obi ke droit de réponse e kozala oui ezala obanga te ngape no yat ngape no ya obi te nouvelle énergie ça voilà ça vraiment énergie mo boye o na nous alate pour moi biso bobim sara énergie na 5 minutes d'énergie nouvelle énergie eza album à groupe est-ce que na nouvelle énergie wana yo oyembi penda nzembo mobimba osali kaka vocal to pa oyembi nde penza nazana ba vocal na pe na nzembo ya mobimba wana nzembo wapi na ba vocal na ba vocal na pe na nzembo donc bayo kakara tozela nini lo nyozo promettre ba fan na promettre ba fan ke bayo ka musique mo ya sika ono bayo kati musique mo ya sika silencieux siko makambo zali nzambe musique mo ya sika na déplier pomado na découvrir ba bilo mo na kati wana habiter funa zaka non na sisité bino bozala ka boye bozala kaka boye totanga na biso bakombo te me baingra baza mingi na mosala oyo bazali oyo babimisa bango mpenda uta de nil part aye mpenza boye eloko te me lelo akoma mpe ezalaka des choses bazali bato mpe normal bazali oyo babulaka bacomprendre makambo neti nga loso alongo epa pomanias na oleka te na batv na ndoloba bamabe na ye bamaka mosusu tokobomba biso tobombaka tanto nabeteli moko boye ekangi na mojarel biso tobombaka omoni tobomba baimage tokoya mpe kaka mokolo yango tokotuna yo papa olobaka boye ti sikoyo koma oloba boye ndenge nini te nga nde nalobi ndenge mpe kaka na ndoloba. Voilà, tu m'as un peu découvrir ensemble. Mais ça là, biso no moi moxomo ya muke ya original, nouvelle originale, nouvelle énergie. Nouvelle énergie, voilà. Ça là, biso moi morceau, moi nzembo, na bité nzembo pe mobimba te, un photo bomba na nous. Elilezanga mai na makila kasi edambolaka merveille kabelo yotambwisinga makanisi na bolingo likambo akokana esimbaka te uwo sita mbombo mwana popi ya gaya nalela lolenge nini ye azoki batuni yo tokabwana kondima te bomba na mato ya bajalou yekomatisi equalisera bisenge kodimne to na ngai ata na miza bavoisin bana manane eza maladi ya motema yeba olukelinga liwa lelelelele
liwa lololo nakufa bolenge mama munungai demi Hervé ala magambo mama les grands réalisateurs merveille harmonie voilà ngamona waki wa musique kande pomba lobaka donc ça se passe comme ça pour comprendre que na yambi vraiment des musiciens qui n'a bongo qui n'a boy moi a cappella moi le yembo pour comprendre que non tous a vraiment un musicien il faut emba trop mais tant de robots ma biso na éviter tout ça vraiment programme tout ça programme mon boy tout zo vraiment journée mobimba tout ça les émissions mo boy le yembo kaka pour vraiment ba découvrir penda ba voix oyo takende bateau c'est lui qui m'attaque j'ai la taille musique inde oui to ko bina biso vraiment na suka to chiter malgré tenzaki mokie na bi ke to tiko vraiment na posa et félité to ya lisusu na lingi opesa biso moi programme kaka mokie na ebité album ekobima quand to zelango na toni na moment nini makamno souci sili to bozana na studio album tozana na studio o alingi to ndeti nzembo na yembi o donc ba o tout bana posa libanga to ba yembi la yesa di bobenga na pesa numéro voilà plus 243 ya uli musheni code 90 32 86 239 le numéro na nga yango wana komela ngai ata mon conseil mo boy et ça rend moi bien très bien mutu esala ça dit ba programme ya studio na biso tozana na studio mamne isilité bato bazoyaka yaka donc tozaka science ba studio mkulo to travailler te na mzo de toi na studio soka voyage yetoki nan biso zaka bo voyage pe poto mona ki fabriquer ça même un musicien na poto biso ba kimaki na bango pe mais bino sikoyo est-ce que le so opportunité na pende pesa meli bino boko kimate poto penda boye pende yeli bino penda bona maboko kimate na biso oyo kine no yemba dans sentir lo mweza kati na sentir mais ba ona pe bazalaki na bango pe nango jamais bazalaki nango te musique pe danse bazalaki nango pona vila nous bezaka danse mais est-ce que to moni ba sauter penda misu ba koma ba superman na bi ke soda monde ba kimaki na ma soda mo ko kaka yeni mtasele mo ningati wala lepongi moi mutu mongo kana ebiki do yesu wa yemba isala ngapi mo bien to wana pina te mutu so a travailler bien faut koloba rapi bola mo mutu donc ezateka ke le roi olingi batu mo buete faut te azamena otanga communauté aimba likolo yena sala mama na buzoba ya okimate ya okanga pe na mukilonde batu supe babimi ba kangi Yozo ba bon pour nous moniteur bi que te fait poto za lokwa ezaka vert ezaka blessé comme kuno machin quand échanger ato lingo ki manoto lo ba pe ko ki mate moi ka okimi ezaz ko foi ba mamboge sala ba memi au boulot tant qu'il a boulot no wana yeba ke yo pozo préparer vie na yo o préparer pe carrière na yo so kuna poto wana yo ebika so makandalo ete nzimbo kado biso pe tozala wana ka puna ko bomba ba image un jour pe soko kima te to retourna ko ka na téléphone to sa émission ta partir à téléphone il faut ça makambo awa nega na pomba nias na bige na ye ni makambo ye mutana sima do pousser après sa biloko ngana abimisa bon na carrière na yo tindozo banda carrière no boy miseni wa génération na openza obo bandi musanzela moko promotion na yo miseni oyo nzimaka na hotel pino bekite musala ya promotion nga ndoze pa pomba emsu ata ya bino moko te ata ba orchestre mususu te ya biso moko ya bino mondeni orchestre mususu ya ba orchestre mususu pe zalit bondimana te orchestre mususu la mona ya moko boye donc Biki Rouge yo mo tangi como mtu mo seki osekini Biki Rouge na mtu na mona pena ki ate asoda yo wana Biki Rouge ba misusu na mona te na misusu wana vraiment biso tout aba bon na boyi na bango te mena bito aba bon
Ça va, toujours chuté, n'habitez moi, capé la caille à moi. Capo batbats kana posa pourtant to yambo li susu donc eza makambo et puis tout sacré na Paris bete lo moko sourire madagaze soki na bimili banda ya lopangwe bobo ye bagushe mananga te bebe yango na bondelio belwili nanga ye kuluba na moto te yeye lolengo zonyo kulunga kuyebisa moto te kuyebisa moto te baba naja nanalize yonde chéri nanga bana Stéphanie Kobo nanga bébé nanga ye chéri nanga yo yonde bébé nanga si tambombo mama naleli ye musique la boue c'était Paolo Monga ya bali ki Hollanda les coqs chantent peu à Hollanda yo ba ça peut featuring na de plus que les coqs chantent moi na lemba tonga musique tunanga vena na vraiment la peso wa les coqs chanson na yo qui na ranze momo boy na ranga pas présent biso fait gola na ranga pas les coqs chanson mais faut yo voilà mongongo mais mingi nzura yemba onzeni ti moi papa Hervé hein fait rigola donc moi qui na bongo yo boka ngo voilà tout pour les prochaines na yoka musique ko pesa mbote mot de la fin nini numéro de téléphone pesa mbote na ngai na Beni Mobama na state masala ngai na pesa mbote na pesa Pichu Sacré les boss na Paris Yannick et Don di mama le sous bureau na bosanité Cédric Zumbu 5 chantiers dans la bosanité ya Papi Bokole fait na peso bambote ya Willy Moucheni code mondial peso bambote tep tenda ima boko bank abeda show patron bogos na habité bino pe botala ape biso tozoya biso pe toya beda show patron bogos Regi Mandala dans la leli bino mabe leli bango leli bina lela bino mabe lelo suna leli bino ni mission donc ça dit merci na bino au bosala na ba mission ce komeli pe nga et ça na pera bien le peut-être numéro de téléphone numéro de téléphone là ils appellent 243 Willy Moucheni 90 32 86 239 numéro na ngwana babi guitariste solo pour PC Mbote masalo pour PC Mbote oh JMCT na boira qui déjà ngala lokaité c'est bon donc d'abord sur la 6e mission faut cela bilo Demi Hervé les grands réalisateurs merveille les grands réalisateurs na bika to solo mambo belé dans musique mon cher. Voilà, tu comme vraiment na suka tozo chité déjà na émission na biso donc on est aki bongo ya bongo au bosani musicien de libanga Francis Rubika Kams Camille na pesi bino mambote poupée na la blonde na pesi bino mambote Jeanne Bomboli na États-Unis na pesi bino mambote Diamant Noir ça dit c'est Tsambomba ça déjà wana ça dit les grands réalisateurs na moni opé wana ça dit bambote na bino tout bato ba musique na bisi bino ke biso be tuza to boyi mutute to bona biso mutute bo biso be to ya to bona biso mutute mais to zongzika bato na nzela voilà mbote na bato nyoso to ba sala musique hein kande pomba lo ba musique kitoko na mboko yo biso to yamba ko na rateke to yamba ka soki nani non o nyoso za na talent na yo yaka to ko yamba o po bato baye bayo eza musana biso to za biso so ba congolais faut to se soutenir parce que awande makambo donc c'est voilà
to komi vraiment na suka na pesi mbote na bino bat bolinganga na ba ono bolinganga te mbote na babone na biso nyonso nyonso tu botala émission na biso na pesi bino mbote poto kotaka na bapndaku na bino sans kotoke donc ozalaka utino musala no moko oye okoti YouTube okoti pe na DML TV original otali biso donc et ça la biso bien tant ozotala biso mingi partage un beau partage à émission parce que tant bozo partager bongo et ça que musala ekola mingi pe ba commentaire na bino tant bozo commenter bongo bozo finga bozo lo babolamu et ça que to vimba tant no ba ko vimbe zara ya munene te ezara ke musala et vimba pour na ba commentaire na bino mpanzi na ngakuna na moni Isaac elle le contre-maître de la presse hein, papa na Peter babi soda makasi Isaac elle bambote no yango wana na pesi mbote na famille bota na nga mobimba na pesi mbote na maman na nga Micheline Kongolo nga na benga ka mingi maboko banque na bébé na nga Mishka Musau mwana nga moko na pesi mbote na base na nga mobimba ya Afrique du Sud bino na ko bosa na bino te parce que bino nde makambo vraiment bon continuer ko s'abonner Montréal babi Gimboma mbote na yango wana musala ezokende bien babi Montréal mususu nga ba Montréal na ngai babi Merveille Harmonie bambote na yango wana papa merci na musa kitoko merci beaucoup à mon boss nanga merci beaucoup na musala merci na confiance yo na famille mobimba esika ozali na pesi yo bambote na pesi mbote na batunyo surtout balanda rabiso na pesi mbote na bino bat bopesa ngai confiance na pesi bino bambote na lela bino fort na lela bino ya dégâts na lela bino trop o eza bongo ya bino Cynthia Mbombo le Kilimanjaro de la presse autrement dit moi la popi ya munene oboyi osali mokili na soki nzamba zongi te tokutani prochainement bisous bye.